Mbote balandi MDG TV Mafuta Sika. Ezalinga ebino mère d'Orcas la grande dame. Nzambe apambolelanga ebino. Et encore une fois de plus, lelo toye tope na ye ko solola na bandeko nanga kaka ndenge to mesana koya. Kopesa toli, ko solola pe kopesa toli par rapport à actualité, il y a réalité, il y a vie courante et il y a nyonso nde tolobaka. Lelo susu bandeko nangai na ye bandeko pona to solola to pe na pesa na passer message en fait na passer message et message oyo esengi to véhiculer et mbela ya nkolo ya nzambe pona ba oyo ya ye pourquoi loyiba oyo ya ye e bandeko boyebi batu nyonso te barobika po sa nzambe eza batu nyonso babika. Mais malheureusement, mutu ana choix. Tout comme Robika te. Ndamba lobi na tcheli boso na ho, bomo ina kufa, pona bomo pona bolamu na yo, mais il y a quand même des gens au ba sepel ba pona na bango kufa. Bandeko, et la sœur na biso, évangéliste Valdoje que moi personnellement je connais bien. Oyo Nzambe a salé la KEP, makasi apesa pas mal ba message et aza vraiment na grâce lelo oyo toye a bandeko poto leka na ko passer message oyo révélation azwaki hier jeudi pona concernant concert ya Fally Ipupa na sele yo scram ba robeta samedi le 29 ou eza lobby de lelo to sa vendredi o ngai personnellement na sala émission c'était prévu na sala ngo hier mais nazwaki tenté donc bo partager message oyo oebite okobikisa nani wa kondima te mto koyeba e bible lobi na tango Noa batu bana kolia bana komela bana kobala pe kobalisa bana bango Noa beta mbela e majorité batu bayoka na bango te bao babikaki ezalika soki 8 personnes ya ndenge moko bible lobi na koya ya mwana moto lelo tokomona bilembo tango asuka mais basantu toma bazali ngana tuna motuna lelo so enlèvement esalemi bato bakotikala réaction na bango kozala nini wana eza question nga na posaka surtout bato bandima banzambe te message prophétie bofingi bo rejeter bo bwaki ba makambo lokuta lifelo ezalaka te loku bandeko message o natali yango nalandi yango na ba chaîne mosusu il faut mona ba commentaire à bato et ba misusu bake plus loin nga na kamwa bato tu n'es pas obligé ya kozala bolimbisa ngai tozo tiela bino révélation là tout de suite mais le belo moke tu n'es pas obligé à rondima makambo nyonso o bakoyebisa yo même bible ezoloba ya malamu zo ya mabebwaka mais est-ce qu'il faut finga au finga c'est ça lelo bandeko il y a des gens qui insultent et bezana ba msuba fingi ndeko mwasi mosel na nzambe ba fingi endumba msuba lobi ayeko luka libala kanga munoko eza makambo lokuta. Mais tu n'es pas obligé à croire. Déjà, au PC, na lito ipoanine. Tant que yoki marambo bandiolo beza contre volonté na yoto oyo lingi koyoka. Mais zappé. Bref, boyoka révélation. Tope makambo oyo ndeko na biso a zui nzamba talisie pour un concert oyo. Et puis après peut-être toko clôturer na suka merci tolandi. Shalom, 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 peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore et encore. Nzambe apesa biso kimia. Bawana nzambe ezala likolo ya moko na moko pona gloire na ye. Ngai ndeko na bino évangéliste Valdoje na ye liboso na bino à travers médias pona kokabula na bino révélation o nzambe atalisaki ngai na mokolo lelo jeudi na 3h en ce qui concerne date le 29 octobre 2022 au bandeko na biso mibale c'est Léo na Fally ba programme ki yango pona ko beta concert na bango et révélation wana nzambe apesinga pona garda ngonga mon côté mais pona partager ngo na batu ba oyo bakoyoka moko na moko ba kozwa par na ye.
yango nalingi nasola na bino ndeko pesanga matoi na yo spirituellement pona ko comprendre message on azobimisa kozala kojuger ngo mbango te kozala pressé ya ko mépriser ngo te mais zwa temps ya ko examiner ngo message on nzamba pesinga na butu lelo eza pona cancer ya li bandeko na biso mibali nos deux frères Fali et Seleo na ye koloba pona nini parce que na kati ya cancer wana il y aura des sacrifices humains. Sacrifice humain eza nini? Ezali ba rite diabolique. O ezaka déjà préparé spirituellement na butu na monde ya molili, réunion ya bandoki na ba gens na ye. Ba gens ya bandoki mususu tozana bango sur terre. Tozo vivre na bango oyo diable amonaka baza faible pona ko manipuler ya kosala ba action ya diable. Ya mwana babengaka ba rite diabolique. Et puis esalamaka ekokisamaka physiquement. Bango basali réunion na butu accomplissement lango esalamaka na moi physiquement na bato batombaka victime ya sacrifice ya bato wana. Yango na kotanga na Deutéronome 12:31 pour tomeka ko comprendre ndeko kozala pressa koyoka message te toyoka parole de Dieu. Bible lobi na Deutéronome 12:31 tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elle servait leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel, et même elle brûlait au feu leurs fils et leurs filles à l'honneur de leur Dieu. Ici la Bible parle de Dieu, de petits dieux, de nganga, des sorciers. Le fils et le fille, ils ont remplacé bateau bazozala sacrifié. Bazozala sacrifié na monde ya molili. Par accident, makile zotanga, badozo kufa ba mort subite. Yango na tangele bino verset wana pour vous comprendre. 2 Rois 17:16-17 et le Bible. Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel. Leur Dieu, ils se firent des veaux enfants, ils fabriquèrent des idoles Astarté. Ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux et ils servirent Baal. Ils firent passer par le feu leurs fils et filles. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Amen. Yango wana Nzambe apekisi mutu a tombé victime ya sacrifice humain. Parce que mutu a kokwea victime ya sacrifice humain, soki akufi après jugement na ye âme na ye kokende directement epai ya banzambe ya bato basakrifie. Na tour na bango bato basakrifie bakozwa ba poste ya minene na monde na bango diabolique, bakozwa succès na se ya mokili oyo bako atteindre objectif na bango pona makila oyo batangisaki na nzoto na yo et puis molimo na yo eza perdu. C'est pourquoi Nzambe na bolingo na ya lobi na moto, tu ne peux jamais être sacrifice humain parce que Jésus-Christ s'est offert en sacrifice pour que tu sois sauvé et affranchi. Sacrifice ya motu ya nde Yesu Masiya oyo ye alivraki bomoi na ye po ete nga na yo tozala affranchi, tozala libéré, tozala sauvé. Tokotanga Jean 15:13. Des Bible lobi boye. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. La personne qui a donné sa vie pour ses amis, c'est Jésus. Ephésiens 5 débat ici que votre vie soit dirigée par l'amour de même que Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Sacrifice ya mutuya ezali Yesu Masiya. Mutu amipesa bomo inaye po ete biso tozala libéré. Tozala affranchi. Mutu oya kotombe victime ya sacrifice humain akozala esclave ya bato wana okende kosalela ba diable. To bafouete la mort est réelle, la vie éternelle. En Jésus-Christ, le royaume des cieux existe. L'enfer aussi, la mort éternelle par les diables existe aussi. Azana posa ba candidat po akende ko nyokola milimo ya bato. Message à lelo namoni nos deux frères concernant la bango. Nous sommes tous na moi, avec ça na moi ils ont préparé na butu. Na ngambu ya ndeko Seleo atondi saki bato.
na Imika Victoire ezaki vraiment envahi par le gens. C'était vraiment scandaleux. En même temps, il y avait des sacrifices humains. Surtout mingi ba jeune, ba perdre qui va vivre na bango. Alors, nangambu yandeko Seleo azaki soutenu par beaucoup de leaders. Oh bazo la musique, batinda ki ba fan na bomba ki ko soutenir ye. Toutefois, pour na toujours ça la désordre nangambu yandeko Fali. Pona abima loko la rivalité moko boy comme rando azwa ki vraiment bato ebele concert wana ngala moli na butu o eliko singesa mana moi le 29 nzamba la kisinga en avance na butu jeudi ya lelo o lelo tozali natala date le 27 dans 2 jours awa concert ezobetama lokola nzamba moni mabe ezali ba sacrifice ekozala aye kolobelanga en avance pona benda peuple die matoi oya koyoka message oyo aiba kozwa par na ye a mettre en pratique oya ko ignorer yango ngana longwe na ngambo na pesi message soki mabe ye etaliye na nzambe na ye bandeko na ngai eza journée wana ezaki vraiment mabe makasi diable alobi na profiter loko anga na vandaka na makila grade na ngeza na makila na vivre na makila na lire na makila na lala na makila moment ya bien ya kokweisa bato na semi to bato la na sema makile tanga ponga gloire na mata lisusu eza moment ya concert o diable akitaki asalaki mosala na ye ba gens na ye alataki bango basalaki o bakoki kosala nde nzamba yokopesanga message oyo bandeko na biso baluka kimia bandeko na biso ba musicien bazala na bolingo nzamba za nzamba bolingo nzamba za nzamba rankinte na ngambu ya ndeko Fali pe moi bazele zaki likolo tro ameka kokita azala na se toboyi te sika zali nzambe mutu asali ete akoma wana parce que nyonso tu ezaka mabongisa nzambe ezala misusu pe omona se donner corps et âme so nzamba lingi ayeba na ta koyeba na te yango pe pekisi te ndeko na biso Fali ayeba kotombola su bandeko na ye na grâce oyo ye azwi ayeba pe kobimisa ba oyo baza na ghetto po ete bayeba na travers le monde nyonso tu wana ekozala nini honneur ya mboka na biso Congo message na ye ki kopesa bino eza mpona kosala propagande ya concert na bango te mais na ye ki kopesa message oyo parce que Dieu m'a dit il y aura des sacrifices humains mpona kointerpeller moko na moko okoki kozala sacrifice ya mutu te okoki ko changer âme na yo na succès ya mutu te moko na moko afongola mato spirituellement afongola miso spirituellement pona komeka ko comprendre message oyo nzambe apesi entre nos deux frères il faut moko asala abandon pour ne pas éviter le scandale et scandale esalama te pona ko éviter milimo ya bato ezala perdu te banzota bato makila e sala nini etanga te message oyo nzambe apesi yango wana nzambe asunga bino boyeba komépriser message oyo te mais boyeba comprendre yango mpe boexamine yango quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu c'est quoi? Alingi batu bazala perdu te azala posa makile tanga te po nzambe alingaka liwa ya basumuki te balingaka liwa ya mutu oyo abongoli motema po lobi soki atiki mokili oyo akende na esika ya kembo oyo nzambe areserve la bakeli na ye bikelamu na ye oyo nzambe azali kobatela biso pona biso toyeba kotambola na kobanga nzambe bato ba se protéger moko moko ba oyo ba kokende musala koteka bayeba ko sanctifier journée wana na maboka nzambe pamba te nzamba za juste bayebisa nzambe que batela biso ngana ke osala musala na ngasongolo pakala bato oyo bakolinga basala sacrifice humain biso tozala épargné famille moko ta kolinga vanti babenga ye mwana bino moko akufi ndeko na bino moko kuna akufi pona makambo oyo eza nango na intérêt ya libota wana te yango nga ndeko na bino na ye kopesa bino révélation oyo na kaboli yango na bino pamba te ezali message ya nga moko te mais eza message ya bato nyonso oyo bazolala bazolamuka bazose préparer mpona concert verset nzambe apesi nga napesa bamusicien na biso psaume 89 31 34 na kotango rapidement parce que nazosala audio nakoki kozala mulai te nzambe alobi boye. Si ces enfants ne suivent plus ma loi, s'ils ne tiennent pas compte de mes décisions, s'ils désobéissent à mes ordres et ne respectent pas mes commandements,
Avec un bâton, je punirai les révoltés, je les frapperai pour leur faute. Pourtant, je ne leur retirerai pas mon amour, je ne serai pas infidèle à ma promesse. C'est-à-dire, réponse, il y a un message dans la Psaume 89, 31 à 34. Bayoka baluka kimia, parce que ce que baluki kimia te milimo ya bato eza perdi, Zamba robeta fimbu makolongola bolingo te, parce que promesse na ye eza likolo ya moko na moko. Ba musicien wana eza na ba oyo lobi bakosalela nzambe mpo na gloire ya nzambe, eza na oyo lobi bakotelema koevangelize parole de Dieu. Bandeko na nga eza odio nakoki kozala molai te, nzambe asunga biso message oyo ezala véhicule moko na moko ayeba kosimba part na ye mpo ayeba kosauve vi na ye kati na Yesu Kristo. Bisengo mokili eza na suka te, bisengo mokili esilaka te, mais eza na bato bazotika mokili bisengo ezocontinue. Biso toyaka te bisengo ezalaka, toye bisengo ezali, tokotika mokili bisengo ekocontinue. Okoki kotika mokili bêtement te, fo tika mokili osilisi mission na yo. Nzambe asunga bino, nzambe abatela biso, atanke mosali na nzambe nazo souhaite te ke mabe ekoma mpo lobi nalobaki ngande mutu na profetisaki non. Biso musala na biso ezali omoni message le molimo ezongi na nzoto na telemi na bandi kokondane koanéantir esprit nyonso tout diabolique maléfique oyo bazolinga baprepare na butu mpona kopenda bato makila, mpona kotya mito bato na se, mpona kolalisa bana na nzambe. Nayebisi nzambe mawa na yo kita likolo ya peuple congolais, mawa na yo kita likolo ya moko na moko oyo bazoprepare journée wana mpo toza na posa diable se réjour na makila te nzambe. Nzambe ndenge alakisi message oyo mpona koepargne bato na priye na bebisi oyo nyonso ezali ya gloire na nzambe te na journée wana plan nyonso réunion wana basalaki na butu na néantir yango na kombo na Yesu ndenge biblie elobi nzambe oyo azwi kombo likolo bakombo nyonso. En fait na kombo na Yesu Kristo Masiya tout genou ekofukama dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Na monde ya spiritualité ya molili ya butu na buki na panzi réunion na bango na kombo na Yesu. Nazwi makila ya Yesu Kristo na bebisi bango na néantir yango na bomi bango biso na bomi bango matoyi. Nzambe asunga biso to comprendre message oyo. Nzambe pe ayeba ye aza mukolo ayebi ndenge apreparaka makambo na ye en fait ke kote ya moko ezala nile mpo na moko ekende na ndenge ya kimia mpo na bato baperdre baêtre cher oyo eza bandeko na bango te. Nzambe asunga biso, kimia na nzambe eza na mabota na bino, Saint-Esprit aza bien disposé ayeba susu kopesa bino discernement spirituel, sagesse spirituelle pour ete boyeba comprendre le message. Que Dieu vous bénisse encore et encore. C'était votre sœur évangéliste Valdoji. Otoyoki ndenge ndeko na biso alobi Bible ezoloba oyo aza na mato ya koyoka ayoki, oyo aza na motema kobomba abombi, oyo aza na volonté kosalela asaleli bandeko. Mutu na mutu akozala responsable ya masumu na ye. Donc na tribunal to pe na jugement na mokolo suka nga na kozala te mpo na likambo na yo. Donc likambo na yo osisa ngo odila ngo yo na nzambe, odila ngo yo na nzambe. Commentaire akosala eza te mpo na message oyo o nzambe alobaki te bakebisi bino. Les amis, eloko moke na nga nalobaka avana kate ezake nani yango ayebi te ekofi olomide anakisi, nani yango ayebi te ekefale popa anakisi, nani yango ayebi te ekefe regola anakisi. Mais ya mawana ya pasi eza bato balanda bango kaka bayokaka bamiziki na bango. Donc pour dire que envoûtement eza tellement makasi que mutu aokoka ko s'empasser te parce que ya neti bayebisi omoni eloko ya poison retardé et à poison mais et à retardé et bon mbala moko te. Mais malgré ça po eza kitoko po eza bien mutu ake ko simba to pe ko salela ngo omoni biloko et na poison mais à retardé lokola wana nzala wana poso lia oke kolia kaka ondimi okufa lobi. Faut faire très attention les amis. Nana commentaire te kande na uti koloba peut-être na mikolo zoya to kozwa ta mususu temps ya ko fungola makasi sur la révélation komeka koloba moi et ebele par rapport à ba révélation ndenge nzamba lakisa basali na ye et puis par rapport à biso bato bozo toyoka to pe ba consommateur vraiment to comme na biso na suka ezalaki tolikasi na bonzambe et nzamba pambolelanga bino
toyoki message ya mosali na Nzambe. En tout cas, mon nom toi soit par na que le Seigneur vous bénisse. Merci. Zambe na boya, olatike